tokei epa ya ndeko na biso oya wumeli pe mingi na nzela États-Unis 924 topesi maloba. Ndeko obengi na États-Unis topesi yo maloba. Allô? Oui, osana maloba. Allô, bonjour Ganga. Toza koyoka yo ndeko loba ba congolais ba yoka yo. En tout cas, na pesi merci pour na nino. Ngana zo benga parti à Londres na côté na nzela États-Unis. Bravanda na Londres. Na uti ko landa ndeko alobi wana bon. Elo kana ko pesa conseil pas ndeko a se décourager te. Omoni na combat tout. Ba infiltrer bazalaka. Ezana bamsusu ba koya kuna pote omoni wa marche to kendaka. Pote omoni sa leki na eto kende kaka te to zela kaka da 2016. Mais il y a bien intention à me décourager. Peut-être va pécher quelque chose ou bien il faut se décourager. Mais ceux qui osent aller dans l'amour et la nation, il faut se défendre. Donc, tous se décourager. Même les amis d'ailleurs, décourager, tous se décourager, tous continuer. Mais là, quand ils sont rapprochés dans la Belgique, mais moi, na wana o asala kama kelele wana lokola mutu na pe perdre Adam. Qui era à manifester ka wana, buzala watu popo lukaye. En tout cas, mutona soka za lola à Londres, mbela fait aussi le sanaye. Wana bo peut faire mutu makasa. En tout cas, il faut vous arranger na mutu wana. Mais soni bande kwa kini ne baza abazo kabiso, au moins biso ne za ana poto na Londres, ko continuer la na kabiso tout na Europe. Mais soni bande la sa démonstration, ata moko na disasa wana, ba mende wana ba ngoi mulunda, soni ba tumbi ata mutu moko. Mukonzi na bango akobanga. Parce que oyo ezo lekawa, ezo pesa biso mawa. Biso tozo tangawa. Tozana besoin de ça na mboka na biso. Tala génération ezana na mboka wana ya likolo soko tali tala ba age na bango ne basala wana. Omona te bazaka bango kaka batu babanda kaka sere ya bakasa vutu bango kaka. Donc batu wana siko il faut qu'on la bango démonstration vraiment. O bazowe wana leki ndenga leka bobo tumbie. Donc ba démonstration wana so bazomona ngo bako banga mais tout se décourager na opesa ndeko conseil ne vous se décourager tata mutalobio décourager ko kende boité to se décourager to continuer kaka ndeba loba la lutte continue donc to continuer kaka donc mais siko il faut to banda ko attaquer na bana na bango siko to zala itaka na bango moko mais il faut to banda attaquer na bana na bango pour biso to za bana batu to za ba jeune na za awa na zo tanga na za na besoin un jour na bota pe na gisasa mais ceux qui na zo tanga na zo mona mboka na ngezo souffrir bongo non ça et na omona mwana na université na kotika il faut se retourner attaquer na ba parents na bana puisque ba parents e ba komona ke na bana ba koma attaquer donc siko solution de komona to silana ba parents na biso ba silana bango biso bana to bando silana pe bana na bana donc il faut ça la bongo on a pour le bagage yango wana. Merci na intervention na yo pe ndeko na biso bengi na telefone ya Suisse na banzi zala na botosi obengi na radio o cheli biso miziki mbala moko tala na kanda o tozali nango pona makambo yo tang mususu lilemo ko ya ko baluka mabe omoni ke non tala bandeko boye ata bino moko ba congolais biso moko ba congolais obengi na kati ya radio ofungoli miziki na yo na numéro ya téléphone wana moto a PPRD ou bien congolais vraiment na tang basali koloba makambo ya sérieux ya bengi na téléphone a cheli biso miziki na ye toyoka vraiment na kati ndeko wana. Merci papa Mayamba na musalo sali malgré ozwaka likuta te ba congolais pe bakanisaka yo te papa Mayamba mais likambute Congo tokofuta ezabo ete papa Mayamba azo seka. Merci papa Mayamba tokeye pa ndeko na biso na numéro ya téléphone plus 31 topesio maloba. Alors? Oui, topesio maloba. Papa nangai merci beaucoup papa nazolanda yo kaka ndengo lobaka wana metedi pe to sala nini te pona Congo. Vraiment papa yanga liloba naza nango yango. Ngai na moni ke vraiment eza pasi. Batu wana to na bango na justice te. Bo sala kaka ndenge bozo sala wana pona justice bango moko nde bakolo justice. Ifa to komeba bango ndenge nini? Il faut to sala kaka na Congo wana to libérer yango. Puisque ndenge tozako loba wana ba mususu bazako loba mene mikuwa ya papa Kabila wana ezalaka lisusu mikuwa ya papa Kabila te. Ekoma mikuwa ya Kanambe ya papa Kanambe nde ezalaka la place na ngo wana papa na ngai. Biso tokosuka wapi? Lelo atata kwa sala badena bakokuta kaka mikuwa ya papa na ye nde ezali wana. Oya biso papa wana kenda ko bidisana mikuwa na ye abwaka ngo ezalaka lisusu te.
hein donc biso toza penzana elike na makambo bino bozo sala uko bozo loba radio ndenge tozo landa wana vraiment il faut bon récupérer mboka na biso papa pardon mboka ezako kedi donc bino bozo loba tozo landa tozo ko lobela ko côté mais bino nde boko ko sauver biso hein pour Congo oyo bino nde boko bitisa yango bino bana mibali toza kasibana biso bizo ba mama eloko ni toko sala tokosala eloko côté papa vraiment pardon na pesi bino maloba mais motema nyonso ezali kaka na maboko na bino nzambe asunga bino na misala na bino mais telefone nanga kaka mbele bomoni yango wana tokomona kaka place nini toki koyede pe tokoyede kaka eza te tozangi mongo te toki koyede kaka po tolendi mutu akosungela biso aza te na Congo bana mibali babotama te nzambe na ngai tobotama pe na bana mibali kalambe wana aleki biso na nini nzambe na ngai toboti bana mibali na bana papa tosungana kaka to récupérer mboka merci beaucoup papa nazoni selo malo merci ndeko na biso oyo bengi na nzela ya telefone na banzi soko zali kotia makelele yebaka na tango oyo kanda ezali meka kozala na patience tika makelele na banzi papa na biso mayamba talela biso ndeko oyo na telefone eza kotia makelele o meka tango mususu kotika ye apema ekozala malamu na kei epa ya combattant Tosh na pesio maloba olobela bana Congo merci na simande to kozwa bandeko misatu o bakoti na nzela ya telefone papa na biso Tosh to pesio maloba merci bonsoir papa Défé ni bopesi na maloba nazoko pesa mbote ni pour na combattant et puis bagnos bazo na biso na minute yo et papa Odon na pesa ni yote de tambo donc intervention na première de lui ezali pour na surtout ndenge marche le salam na bisebos et puis ça n'a pas si bien oui batbayaki tout ça mais il fallait pas les alarmer les aller là qui pour situation aux amango ils ont situation dans un nous aujourd'hui bah qui quand même des pays à la possibilité de la faire etc. Et puis bon ils aillent mon côté normalement quand même ça pour là qui mais le cola ndé de base simana ye bangi ba sala tout biso to baki ki to za na makasi pour la nini kanda mais à biso l'élection na biso te alors on a motivation n'a pas mais on a raisonné on va que dernièrement vraiment il fallait que ça effort de papa DSV pour le Camboya avec l'église pour l'église ça la full mais tout bien plein bah ça la plein bon pour la idée j'allais dimanche kokine na l'église tout le monde wana na bonza wa bonza la ba bandi qu'on a besoin de continuer bango soit des gens ba passer na bango ko jambo wana ya wana tumza ko kama yango ba nini ya bien ko tumba batu bazo ko souffrir na mboka pour talaka kama bazo ko kufa mais ala kuna bonza bazo tcha le lot sali moi cotisation les cotisations ya wana te ba sala na l'église na bango de bateau bazo ko comprendre ga raté de bazan na posa ba misi ba bidya ba mboka ba mabanga alors na bela mabe de ngapo na zo senga tena mukino bimba ndi bazo na radio oyo que église ya dimanche mbongo wana se fait ngama etinga na Congo pour ko aider bato bazo kufa lokola tout ko père de faire na biso combattant awuti ko kufa wana sabino ba wana bayoki ndenge mutakufeli bon les gens na malamu te vraiment pour nanga intervention nanga je l'avais dit na wana pour moi ba na muke minute muke ezali biso vraiment solution ezali sous la libération à Congo bandeko ba bimi ba lobby faut tellement libération à Congo marche eza impact ya munene oyo mutu moko akosa biso a ça marche en Europe et au monde tout ça exactement de marche wana bazoyoka de ba papa musu ba lobby donc il marche en on te libérer Congo vraiment na solution maloba
Merci Nabino et puis tout bien merci Papa Nabiso Tosh. Nabanzi tokei na ndeko oyo abengi na numéro ya téléphone total yango esuki na 855 topesio maloba. Alors na pisi bino sotumbo te na radio Likolo. E boto mama na ngai. Na zo lande mission mais c'est pas que je na niveau oyo. To komi nango oyo italiki bato bakokufa ebele tokokufa meme biso bato na poto awa kati ya ntateki bato bakokufa kana kishasa ndenge leki na biso awuti kokufa na moto oyo aletiaki nauti kozwa information moko na kishasa donc tokoverifie yango balobi ndenge bapiblie d'élection na bango na RTNC déjà bakomi kolekisa na note wana ki Joseph Kabila aza président baconfirme ye et ensuite a lancé, pendant le ministre des provisoire, a lancé mandat d'arrêt international pour la Rwanda. Et M. Tshisekedi, il faut battre en gaï. Lobby dans le Congolais, la Congolais n'a pas de c'est mieux, on n'a pas de partout, on a la France. Nous avons fait la lobby, on a gagné la barre rouge, qui était la rouge, à Timbango, ou de la signe à la Congo. On a gagné la barre rouge, c'est pour moi, la signe à haute décoration, ou la couleur rouge, et il y a un héros. Nous sommes au tambola yango pour la sinya na kila ezo se para na Congo. Donc alors on demande pas que tu relemba. Bien que gouvernement bokalate, bien que gouvernement bokalate biso to za ana libanda, to kubamba la libanda tout le temps tu vois maman to boti bana. Bana ba na Congo ba pris en otage. Ba en otage na gouvernement ba criminel. Et ça quand même de nan parce que soni. Donc biso to pour le on va continuer à bien. Donc la ministre faut biso to télémali tela libanda pour makambo na bango comme na soni mabenyo so basala na Congo ikopima ba élection za kala mingi te tozo wa topi ya la ministre ba nini to na pas plutôt manifester tira ko ko tena banda musala so tuna meki ko kende ko kala ko tena nela za kula ko la libanda biso no so kwa tira ko ba ko libérer ngwanda bakanga e bakana zele mandat international italira makambo na ya sala kuna. Mais ce qui va toucher papa est certifié. La même na uti ko soit information ya Kishasa. Ndelo taka même pas 15 minutes. La sengi na Congolais tout bazar na diaspora na Afrique du Sud, na Angola, partout. Et ça la libanda, biso ba tozana porte comme les créer c'est pas période de Noël. Ba singa wana ndini ke wana to décorer ba sapin. To somba ya couleur rouge pour to manifester dans le lobby. On a dit que c'est rouge to simba yango, on a lamba rouge simba yango pour to ko yakisa likolo po ba manifestation salema. Mais on a pas Congo, c'est que to za ka ba to nada. Mais to za la biso, to na la biso. To tikali ya kona muka, libena timo contre l'indépendance na biso. Pour son des aldes yango, parce que ka basala le plus rapide que possible, ba tipalika bwana na biso to ko tika petit son de bango pour de bango, ba libérer mboka na biso. Et puis on fait la Congolais surtout. Donc on parle de l'histoire, hein. Donc nous avons fait des peuples qui participer des programmes, nous avons fait la biso. Et donc nous avons participé, nous avons fait la lié. Au la mort, nous avons pas participé. Au lieu de biso de biso de bateau tinda yé, azalawana pour la biso. Comme on est surtout télémalobie, dinana bana nani, les deux films de tinda route pour tirer les colons, azala possibilité pour imprimer la photo, la massacre wana, zawana ouais imprimer en haut. So kabra bande konda monabo to kaboli comme ça même ba politicien ba montant ba konya so moni o la fait photo que no oda ndeko na ba ta ko ba kufi boye na cha o même la force au timba bisoté donc no bi total banda biso en chance de ligne passer à 13h et bon na tikide. Merci mama na biso na information oyopesi tokei et pa ndeko na biso 855 na banzi troisième fois ce qui topesi maloba tokoyiba o maloba okozwa lisusu te 855 na numéro ya téléphone esuki papa Bukechu topesi o maloba. Ok papa merci mingi ndeko bopesi nga maloba na ndina interpota ndeko na biso laonde ndenge awuti koloba sa match za makasi pour match za epa na biso merci mingi mpona ye na koloba kaka ke il faut bande kona biso oyo baza na Kinshasa kuna il faut sikoyo ezala ba action ngai na uti olanda pe na RTNC télévision na bango sikoyo bazolekisa bandi moko na se wana eke Kabila aza déjà proclamé ba oyo babinelaka ye pe baza kobinela ye
Alors ezosala pasi mingi, donc kanda eza vraiment makasi na biso nyonso naloba. Alors bandeko oyo baza na Kinshasa ndenge ndeko na ngai ya Holanda utaki koloba ke ba papa wana ba koko wana o babanda na Lumbumba ti Mobutu ti bango baza na mwana wana Kanambe. Alors bana wana batale bango omoni soki ba atie komi kosalema ye moko mwana wana pe akoki kokima. Population eta makasi koleka minduki tomoni. Et puis oyo biso tozosala na Europa eza makasi bazuye batumbi place. Donc ekosala passe. Et puis bango baoyo bakimisaki bana na bango na poto mingi pe bana na bango baza a basala biso basinke ye wana azawa tosala action omoni so toucher mwana mutuko bomona ata sosote soso auti kobota yoki ndo simba mwana yae aza nyama bongo sikoyo mutu yuli mwana yae changement ekozala pona ba manifestation oya lobiki o ba manifestation sala ke le côté ni pour biso ke papa pardon manifestation eza munduki na biso yo kanisi bana Londres mikolo ba uti ko kanga ba train na ba uband banen combien de pertes société wana esali bongo ba mundela ko ndima ke yasala ka perte jamais akoki ko ndima yango donc eloko wana to continuer nango sikoyo makasi ke basi weekend nyonso toza na batemps totika bandako na biso mama tikali na bana ou bien eza mwa pembeni bomemani bino nyonso na bana ndenge tozalaki na Colombe ou bien mama akei yo tikali na bana ça dépend la place nini ekozala d'une sorte que full ezalaka ebele malgré baboye kolakisa yango na bachaîne na bango ya awa mais bakomi quand même koloba biso bato tofoli bango munoko pardon totelema makasi wana eza baza komeka bale eza kote na biso mundele akolemba eloko na ndimai na bakisa yango wana papa po émission komi makasi na intervenir na moment moko oyo ya kanda totelema pardon bandeko nanga totelema elonga ezepa na biso. Merci papa Nabiso Bokechu, vraiment elonga ezali pa na biso toleki epa papa Nabiso papi bisikita ndeko oyo balongoli na numéro ya téléphone, cela veut dire okoti na téléphone na kati na radio ozako beta lisusu masolo ndaku na yo toyo kanaka au na kati na radio ezali malamu te ndeko. Merci soki okoti na radio tika makelele papa Mayamba akogarde yo. Merci papa Nabiso papi bisikita ozana malobande tokende epa bandeko ya téléphone. Merci. Merci DSV pour la parole pesinga les susu ngana lo babu nazana esengo mingi na message ba pesi biso déjà mot d'ordre. Donc à partir la semaine prochaine biso to na diaspora ambassade mokote ekosala. Donc c'est fini pour la bango mokote akwao ngai ambassadeur na tel pays. Eza mot d'ordre déjà pesami na ndenge ya kunzu basi donc et lobby. Donc cela veut dire à partir de la semaine prochaine opération ambassade vide. Donc tous na mutu wa gouverner biso awa azate. Donc l'ambassade nous souhaite la fermer jusque papa Etienne akokoma président. Soki azawa bato baza ba tricheur bazawana to kolinga tricheur moko te ya ambassadeur aya kokonza biso awa te. Donc opération ambassade vide, bureau et cause la fermé. Yango nazaki ya koloba nekonanga DSV na solo maloba. Merci papa Nabiso papi bisikita. Nabanzi bande konangai ba combattant oyo bosali kolanda radio lisolo. Nabanzi Kinshasa ezali mosika. Mais bateni tozali kolata biso nyonso tu ba beret vert na ba beret rouge na ba bilamba ba soda pe ba cordelette ndenge pe tomona ki bandeko ya Irlande ndenge pe tozali komona bandeko ya Angleterre pe ya France Belgique na banzi bandeko na biso oyo bino biso nyonso tozali kolata bilamba makasi lokola mboka ezali mosika na mboka okei bakakoliyo
biso bata PPRD awa non bango to tika bango po bango bazo sala politique mais yo sala politique awa okende na Congo soki bakotika yo okomona yo moko. Alors bandeko vous êtes kolanda radio lisolo dans la politique tous les coups sont permis. Alors bakunyo surtout ekomi permis na miniti oyo musala nyonso sengeli kosala yo mutabilamba makasi sala yango kotoyo. Sala yango kotoyo ambassade ezali ya biso masolo mususu beta yango kotoyo mpamba te ozali na droit na yo. Tokoloba mingi te tokende sikoyo na opération ya kolela. Biso nyos toza kolela mais opération ezali kosalama. Merci. Tokei epende kona biso numéro ya téléphone 0010 topesi maloba nde tokozonga na ndeko ya numéro téléphone 765 ndeko na biso ya 0010 topesi maloba. Ok, et boto na bino balandi na bandeko nyonso tu eloko nalingi koloba kaka ezali simple tokanisa oyo elekaki na Côte d'Ivoire Gbagbo alekaki na baélection na ye ndenge elekaki seni na bango proclamaki ye baweleli batie na bainvestiture mais suka alongwaki kaka malgré différence ezali mukeke Ouattara bazabulu bazalaki na nsima na ye mais biso peuple lokola pouvoir nyonso to ezaka emane ya peuple biso tobimi neti badécideur ye awelela na seni na ye na cour suprême de la justice na ye mais lokola biso bato tozali badécideur pouvoir eza koemane na peuple akokende tozala na kimia tolika kaka mpiko bamarche e continue nga nalingi koloba boye mundele alingaka dérangement te tango kaka bogene bozokanga circulation na ye aza kokoka kocirculer facilement te akoréagir pression nazongisi maloba na mboka na bino baba. Merci. Tokeye pende kona biso 765 topesi maloba. Ndeko oza na nzela ya telefone topesi yo maloba numéro ya telefone oyo ezali na 5765 topesi maloba. Oui, alors les boto DSV. Oui, tout ça qu'on a. À partir en Suisse pour que na bakasou moi likambo que quand tu vas au Mboka, c'est-à-dire que tu retournes la société simate, toujours quelqu'un du bosso, qui est la victoire finale. C'est-à-dire que si nous avons la diaspora, le photo ça là, dengue et coquille. Et puis le bonadiso va appeler la Kisasa, à terme va signer une kémité basala. Parce qu'on sait que biso va dans Suisse, lobby, dans la marche à 10h, à partir de 10h dans Genève. Et alors, c'est la base nous se à Suisse mobimba. Il y a la marche wana pour tout à fait et les monabiso na kati et bundeliambo kanabiso. Il y a un papa décidé, nous avons le banao karake, tout qui s'est babogoté. Bitumba et Zali, photocomatie la victoire finale. Ce qui s'est maboko, tout le théâtre, le bi, nous devons dire que Botika Bango, Barojemba, tous les Congolais, on va Robina, on va faire un meeting à Bango. On va Robeta, mais si comme ça, la Mouki, on va répondre là, on va voir les Kambo Yamboka. Mboka, on a Zali, il y a Yo, il y a Ngai, il y a Bissou Soto. On a Zali sensible, qui est pas dans Mboka, la Bissou, tout Django. Donc, Tolingi, Bissou Moroto Django, la Bissou, il y a mon ala Robenga. Ninga ou surtout baza na kati ya mboka Suisse. Lobi na 10h baya na gare ya Genève tokosala marche wana. Pona ke ba mindele pe ndeli toza ko ba paya tota bango pression tina suka. Ya ona robele na susu bana ya Suisse bango nyoso baya. C'est un bouquin qui déjà na kati ya ambassade to salite mais siko photo tambo la pe susu. Ya wana annonce là on peut ça na bana Suisse on va voir Rolanda radio Bisolo et boto mboka na yo et puis boto lamo na ba ninga surtout bazala monde entier. Merci Desme. Merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo mboka nyonso tu na kati na Europe oyo bako resir ambassade moko te
na banzi bolongola ba combattant wana pamba te combattant nyonso to oyo ezali appel tozali ko lancer bana Londres basali misala na bango tomoni bana ya France basali misala na bango tomoni tozali koloba ke mboka nyonso to oyo Europe oyo bokoyoka esali misala na yango te na ambassade a boye barake mboka wana ba combattant bazali te soki vraiment ba combattant bazali na Allemagne ambassade ekweya soki bazali na Autriche ambassade ekweya soki bazali na Russie ba ambassade ekweya siko tokomi na opération toswa bango toswa na biso na banzi esika oyo vraiment oyo tozali koloba ke soki na mboka moko ambassade ekweyi te cela veut dire que mboka wana ba combattant bazate ba vrai combattant il faut ba manifester pasi na bango pe mécontentement na bango na ba opinion oyo ya mboka na bango pe ba autorité ya mboka na bango soki kaka bofandi bolataka bateni pe na bikoti bafilmaka bino bakombataki ngani bandeko wana vraiment botikela biso buzoba mais tokomi na opération toswana donc toswana biso na biso cela veut dire swanga ngai fe na swayo donc toleki epai apôtre Ndosh Zorobabel topesa ye mpoke na ye ya conclusion pe tosuka na odompambo merci mingi DSV pour na kopesa ngai mpoke ya conclusion na lingi na conclure koloba ke peuple congolais to se lever alandaki intervention ya ndeko na biso aute koloba ya honorable na alandaki ide na ye komona tolanda mutanga zoloba to yiba na maloba na ye to meka mke okota na likanisa na ye to comprendre espoir neza wapi to komona ndeko wana asulevaki biloko misato oyo esimbaki motema nanga tout d'abord azoloba ba congolais ba s'élever ba s'apprendre en charge mais abeti beaucoup plus c'était na diaspora abi surtout bino oyo bozali na mboka oyo zali na état de droit et na mboka pays moko démocratique boyebi qu'est-ce qu'il faut faire bino ndekuna boza na priorité ko sala sur révolution makasi je crois biso ki neza koningana eza pona poto mouvement oyo esam ana poto ça va changer beaucoup de choses to ignorer en côté bato bazuya par-ci par-là ba lembisa bisoté biso toujours to s'élever na lobaki bien na ko insister bato esengeli ba contribuer pour na mosolo ba contribuer pour na ba prière ba contribuer pour na présence mais présence eleki sous makasi tant fou les a makasi eza aussi important tant bazo mona que peuple baza ko marcher makasi tout ça différent na Congo na minute oyo biso to marcher batu bakozoka na disperser ba soda mais peut-être les apenza na ba danger mingi te batu bakufa mais na Congo batu bakokweya parce que peuple ba déterminé ba baki ba ko combattre jusqu'à la mort biso to soutenir pe bango surtout lembi bango pe ba lembi message yo et ya ne ko fortifier biso eza lokola ba parole ya Goliath o azolo ba pa David ke nako kanga yo nako nyata yo mais David atelaki moulayi na été atelaki monene na été alobi na yeke nako joyo poza lokola mboa nako kata mutu na yo au nom de l'Éternel nako longa yo to bunda ba pasteur bolembisa bandimi na ba matie en église te boluka luka ba verset te bo buta lelo boluka ba verset te po beta bandimi afin que ba se lever te ezali kamba Congo ezali kamba mboka même Bible kara yozo tanga pasteur ozoteya balobi ke telema bunda pona mboka prier pona mboka soki mboka eza malamu na bino pe batu boza na kati bokoza na malamu et boto DSV tikankolo pamba biso nyonso. Merci toleki na lombango topesa général Kawele 2 minutes okoti na suka odon akanga bisaka merci. Matondo papa DSV pelo sako na ban ko na popa de na solo na côté pour intervenir vraiment je regrette beaucoup na bandeko baza ko sala ba intervention ya ko sala neti opération commando ya ko récupérer ba ambassade ya ko leka na média ezo sala ngai passe pe mao bino bozo sala opération commando ya ko récupérer ambassade pourquoi ko leka na média
média na biso bato tokobundela mboka na bakolabo na bato baza kotravaille pa kanambe baza koyoka. Vraiment c'est dommage, je regrette beaucoup. Opération ambassade balobaka ngo na média non. Nabanzi et papa na biso kawele vraiment soki yope ozalaki moto ya mayele na tangu eloke lobami oye lisusu kotia lisusu moto po olakisa yo ozali plus intelligent koleka bato soki omoni mabe komela na se oye lisusu tiango lisusu moto na pesio maloba bakisa tia lisusu moto bakisa Philippe non papa na biso oyo yo ye wana oye kolakisa yo yebi mingi koleka. Alors soki omoni remarque koma ke non ndeko okomi na se lokola yo po ye ale pelisa siko moto loba opération toke na pesio toke olobi bien toke na pelisi moto te mais bandeko na ngai bandeko na ngai ya mboka moko nabanzi papa na biso soki olingi kopesa moto eloko nabanzi eloko abonge salami babengaka na se soki yo bengi pelisa lisusu moto parce que koyeko zana bato misusu batiaki kate yo pelisi lisusu moto pelisa lisusu moto bato bayeba eza bien papa na biso ozana maloba. Ok nabanzi pona ngai ya kosukisa yango na lobaki ke soki opération ezali 10 personnes 20 personnes bakoko sala opération commando mais koleka na médiatique. Deuxième point ko continuer toujours na manifestation ezali malamu pression ezala libanda et kozala malamu. Voilà ba point nazalaki nango mibale pona intervenir na poko na lelo ngwana matondo. Merci et papa na biso intervention na yo ezali kitoko ndeko nyonso to soko moni reproche o ezali ke non tant mususu bandeko babungi vraiment ezalaka malamu okomi ata na se ekosala bien mais soki moto lisusu epeli na banzi ekozala lisusu malamu te soki ndeko moko alobaki oya mabe na kati na radio lisolo tolobaka limbisa liloba ya ndeko oya mabe mais tozwa oya malamu po Kongo na biso ezala toujours malamu. Soki DSV alobaki mabe ou bien papa na biso kawele ou bien moko na kati na biso kolimbisa meto kende liboso biso nyo suba na Congo kitoko na leki na lombango et puis papa na biso odompambo na pesa ye aiba ko clôturer émission. Merci. Et poto DSV vraiment ngai naza anti Kabila donc na loba boye DSV to loba makambo ambassade to ba ambassade te ezo changer lisusu eloko moko te soki mbwa na yo ayoki na munoko te ekomi tango ya kobeta ye film soki bakokanga DSV bakokanga soki nga na kopota prison boso yokanga te DSV je pense que moi sinanga ko biso papa DSV bakanga papa odo pona likambo tel ekosala mana yango moto asala likambo alobaka yango te soki tokokota na ambassade oye quand okende na ba CNN wana na ba BBC tozokende bondela ba lexa message bayeba ke toza na passe ta mutema ba triquer élection de deux Carter et lobby que ba élection est crédible té et ba Union européenne et lobby que ba élection est crédible té Mosengo a ekoloba alors bango va faire chier Mosengo très bien ba imposer justice au ya Congo voilà justice à Congo mais partout monde la moni acte au il est kanaki a moni comment tricherie vraiment ils allaient venir dans la rue a moni yango très bien banda mukile banda je pense que eloko ali bosse salami ya salité zali ko sala na Congo alors tant biso ke koloba na bango bamba boyi voilà to ko sala opération biso ko sala ko to na BBC to ke na France soki na ba chaîne ba français ba boyi donc ba boya ki yango ba sala loko yo nani moi loko yo ake ko sala na kini. Alors si tu as une deuxième option ezali nini toko bunda na ekolo na biso o ezali na pays biso to vandi et ça c'est problème na bango te donc biso to lutter na ba ambassade o ezali pays dans quatre pays na quatre pays ça veut dire que to ke une ambassade na biso soki bango ba yewana na bango to kobetela makofi to zonga susu lobby susu to bunda ka susu to zongi lobby susu ka wana ko atoke na na tribunal to na place to samba ngana o na ndi batutu ba yebi yango to kokota ba ambassadeur nyoso bakwana na pays oyo ambassade na biso ezali na ba pays wana ba kokosala misala ti bakoluka place bakobima bakoluka place bakokota
ou bien l'ambassade d'Union soit kanga partout na Europe. Si l'Amérique est kanga décivé, pour tous un système où toko bundana bango, toko panzelo côté ya mutu soki ndeni boye na boselonga na ambassade kakanande batu bakoluka place bakokota na place bakobimela. Lelo mbila kokwela lobi mbila kokwela tito boyi bango bakanga comme ça biso soka visa pe ya ninte mindele pe so bakangi ba ambassade wana bakozwa ka ba visa te bakokendaka na kini te biso pe batakini bakoya awa te au moins ke bayaka à partir ya visa bambaminde bakopesa bango so ekomi bongo ambassadeur waza kuna je pense bakolapa bakoninga bazonga na mboka na bango lande place biso kosege bango très bien desi makambo esi ebebi nango topesi déjà mitu topesi ba kombo ba mama ya bana babimisi bilongi bana miki ya 3 ans babimisi elongi na yo tata mobimba ti lelo bata makaka elongi no bayebaka yango ti bana miki ya 3 ans si balobi na ba YouTube mais yo tata mobimba tanto bata makaka elongi no bayebaka yango te on a pris ce temps là fini kongola tie mutu bazenga yango tokomi na prise ya suka na kosenga bandeko tu bandi na mo DSV merci na temps au pesa biso lelo na ola ne sengo moko nanu